Mbote mbote balingami, vraiment nzambe azwa lokumu nango lisusu tozwi ya kozala liboso na bino. Esengo na biso ezali mpona vraiment boza mpenza ebele kolanda ba émission. Oui, boza vraiment kolanda, mais molingami tozolanda nombre ya bato bazali kolanda na nombre ya ba like eza vraiment ya kokokana te. Et en plus de ça, bino baye oyo boza pe kolanda, bokomi déjà moi ebele, mais koza ko s'abonner te. Mais ça ne coûte rien molingami. Tant oza ko s'abonner, oza quand même ko sunga émission et ko kempe kotika na première position na niveau ya nani ya ba YouTube. Alors, soki oza kolanda kaka, mais oza ko s'abonner te, oza vraiment ko sunga biso te. Or likambo oyo eza kosenga na yo na biso tokoka vraiment kosangana mpona ntina na yango. E lisungi na yo ezobandaka nanu ntango ozali kolanda émission osabone, osungi deja biso. Oza kolaike osungi deja biso. Tu vois, na baye oyo bakokota na mabondeli ba jeune prière mpona ntina na nani na maloba oyo eza deja lisungi. Et à la longue, moi, makoki na yo pe muke eza pe lusungi. Donc, balingami, bosunga vraiment biso, na ko s'abonner, et puis na ko liker émission. Na itzaki biso, ma te na biso, sir elembo ya moklisto, tozali na 4 points où il fallait que tout ko exploiter. Et na kanisi, tosi to partager 3 points. Tomeka kempe ko expliquer bolingo, tomeka kempe ko expliquer 4 sortes ya bolingo wana. Bolingo ya kolinga nzambe na mobimba na yo, bolingo ya kolinga ndeko na yo ndenge oza komilinga, bolingo ya mwasi na mobali, e bolingo ya mine, bolingo ya nkolo Yesu, bolingo ya komikaba. E tomekaki ko expliquer bolingo ya komikaba wana eza lolenge kani. Lelo sikoyo tokosukisa na komeke mpe kolakisa bolingo wana na misala resultat na yango ezalaka ndenge nini. Ndenge nini tokoki quand même ko poser bolingo wana na misala. Nde tozali mpe konani kolobela sikoyo lelo. Mais avant na kokempe ko kota na mate ya lelo ezali na Sœur Merveille Moimin amekaki mpe kotuna mutuna na ye na kolobaka bongo bato oyo baza kosungaka babola na nzela, bato baza kosungaka bato, alors bazotindikama na nzambe te, donc bango bolingo wana eza nango na ntina te. Bamindele baza koyaka kosungaka bato na kati ya bakatastrophe, bamaladi baza kotindaka babiloko. Eske eza bolingo te, nzamba kotala yango te? Alors, molingami mweme, yokanga malamu. Tomeke mpe ko tanga Bibilia na Matthieu chapitre na yango 5 na verset na yango 45. Alors, Matthieu 5 45. Bible eza koloba na biso nini balingani. Alors, kuna na Matthieu chapitre 5 verset 45, nkolo aza koloba na biso boye. Verset nango 45. Alors, Bible lobi, enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, likambo oyo eza komonisaka eza na makambo moko oyo nzamba salaka
eza na bolamu moko oyo nzambe asalaka na bato bayeba ye te, bandima ye te. Eza na bolamu moko boye ezalaka. Bato oyo baza kosungaka bato na balabala, baza kosungaka bato na nzela na ndenge na bango moko. Oui, eza na mwa bolamu moko oyo bango mpe bakoki mpe kozwa na kosalaka likambo wana. Mais eloko wana eza penza bolingo te. Eza bolingo te. Soki tozwi lisusu Bibilia na 1 Corinthiens chapitre 13 na verset na yango 3. Elobi na biso nini? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Bible ezali koloba moto akimi komi kabambeka andimi kokufa, mais bolingo eza na kati na ye te. Mais ami kabi mpona bato, akabi biloko na ye nyonso mpona babola, andimi meme koboma bomoi na ye mpona bato, mais Bible elobi aza mpe na bolingo te. Alors comment motu oyo asali ba acte oyo tozali kobenga ya bolingo ezala bolingo te? C'est parce que motu wana abongwama te. Molingami oyo bamindeli bazali kosala mpona kosungaka bato awa na Afrique, oui, bazosunga na bango, me yango te bolingo ya Nzambe. Bolingo ya Nzambe ezalaka kaka na motu oyo asi abongoli motema na ye. Me soki moto abongwama te, aza pe kosala ba acte ya bolingo, eza na oyo pe kosalemela ye na mokili oyo. C'est comme ça. Na mokili oyo. Soki akufi fini, azokende lifelo. Me baye oyo bandimi koleso lokola mokonzi pe mobikisi, bango nde bakoki komanifeste bolingo. Etango bango bazali kopose ba acte ya bolingo, sima ya liwa liseko eza po na bango, elongo na Nzambe bakozwa lifuti na bango. Me mutu oyo abongwami te, ata azali kopose ba acte ya bolingo, akozwa kaka oyo bato nyonso tu bazwaka. Ndenge Biblia elobi, moi ya Nzambe, mbula ya Nzambe, na bato ya mabe pe na bato ya malamu. Na bato babongwama, na bato babongwama te. C'est un peu ça. Alors, Sœur Nsele ayebaki pe na kotuna mutuna ya kolobake, mais est-ce que évangélisation de porte en porte est vraiment kosimba au moment où mangombe ebele eza déjà na bandimi plein, bandimi wana bazali koinvitaka bango, bandimi wana baza kokende kotea bango de porte en porte te na invitation bazotondisa déjà na mangomba. Oui, tango tozali koloba ke pasteur koinvite mutu na église te, elingi koloba te ke soki oinvite mutu, mutu akoya te. Non. Mais tozali koloba boye, okoki koinvite mutu na église te, parce que mutu invitaka mutu ezali Nzambe. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 47, eza koloba na biso ke Nzambe azobakisa mokolo na lingomba baye oyo basi babongoli mitema na bango. Donc, yo nanga tosengeli koteya bato na ndako. Motu wana abongwami na ndako. Après, Nzambe akotindika ye na lingomba. Donc, tango basali baza kobengaka bato na église. Oui, baza batonda na ba église, baza ebele. Mais siko okende kotala, est-ce que bango nyonso batondisami na église baza ebele? Babongwama? Est-ce que babongwama? Mokili na bisengo na yango, na bomoi na bango eza te? Satana na misala na ye, na bomoi na bango eza te? Nzoto baposa na yango, na bomoi na bango eza te? Donc, atako lingombe koki kozala yango bato ebele. Baza ko invite bango pe baza koya. Lingomba wana eza kosala mosala ya Nzambe te. Mosala ya Nzambe eza kosalama
tangu lingomba ezoteya mutu libanda ya lingomba. C'est un peu ça. Donc, oyo nalingaki mpe ko répondre na ndeko Mweme, na ndeko Nsele, yango wana. Alors, sans plus tarder, toleki na CG Nabiso Yamine Natina na bolingo. Alors, awa toza quand même komekempe ko tala tango tozali ko vivre bolingo likambo nini yango ezali ko salemela biso. Alors, bomo ya bolingo eza bomo ya pole. Bomo ya bolingo eza bomo ya pole. Pona nini bomo ya bolingo eza bomo ya pole? Soki nazolinga naza kati na pole. 1 Jean 4 na verset na yango 8 kuna Bible lobi Dieu est amour. Et soki tozui 1 Jean chapitre 1 verset 5 kuna Bible lobi Dieu est lumière. Bible lobi Dieu est amour, Dieu est lumière. Et nalobaki na bino que bolingo eza mwa pasi ko définir yango parce que bolingo eza nzambe. Et ndenge bolingo eza nzambe et pole eza nzambe, donc ko vivre kati na bolingo eza ko vivre kati na pole. 1 Jean chapitre 2 verset 10 elobi na biso nini? Elobi, c'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Moto oyo aza kolinga ndeko na ye aza kati na pole. Na kati na ye libaku moko te eza. Soki tozui 1 Corinthiens chapitre 13 tozui verset 1 verset 4 tina verset 7 elobi na biso nini? Elobi Dieu est non l'amour exactement dans l'amour. Elobi l'amour aba baza konani ko définir biso likambo ya bolingo balobi l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'invente point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Alors, balingami, bazali quand même komonisa na biso oyo bolingo ezali. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour esquisse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Alors, balingami, nauti koloba na bino ke kolinga eza kozala kati na pole. Ndenge nini? Naza koloba na bino ke mutu akoki kolinga te soki abongwami te. Soki mutu abongoli mutema na ye nde akoki kolinga. Ndenge bolingo eza nzambe. Ça veut dire bolingo eza eloko moko ya molimo. Bolingo eza eloko moko ya spirituel. Et soki tozali koloba eloko ya spirituel, elingi koloba eloko oyo nzamba za kosusulisa biso.
elingi koloba eloko oyo nzambe aza korevele biso. Alors na malakisi na biso révélation eza nini? Na malakisi na biso révélation eza boyebi nyonso oyo nga nazali kozwa uta na nga moko te. Ça veut dire nazwi boyebi na lisungi ya misu te, nazwi boyebi na lisungi ya matoi te, nazwi boyebi na lisungi ya cinq sens na nga te. C'est ça la révélation. Eza boyebi moko oyo nzambe asosolisi nga. Eponga nakoka kolinga ba acte ya bolingo oyo tokomeke mpe kolobela, eza makambo oyo nzambe mutu azali kotindika nga kosala yango. Nzambe mutu azali koloba na nga, nzambe mutu azali kososolisa nga. C'est un peu ça. Eza na ndenge na nga te. Yango wana tango nga nazali kosala likambo oyo nzambe aza koloba na nga kosala, naza na kati na pole. Parce que likambo oyo nzambe aza koloba na nga kosala eza likambo moko oyo bonzambe eza na kati na yango. Likambo oyo nzambe aza koloba na nga nakoka kosala eza likambo oyo ndenge nzambe moto alobi na nga nakoka kosala likambo wana. Donc likambo wana eza vraiment likambo moko oyo eza na pole. Eza vraiment likambo oyo na kati na yango eza ta na libaku moko te. Donc balingami, bomoi ya kolinga eza bomoi ya koumela kati na pole. Tozali ko continuer. Bomoi ya kolinga ezali bomoi ya lisekwa. Alors Biblia eza koloba na biso nini na 1 Jean chapitre 3 na verset na yango 14. 1 Jean chapitre 3 verset 14 elobi na biso boye: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas ne demeure, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Molingami, tango nkolo Yesu aza koloba ke bakoyeba bino boza yanga, bakoyeba bino bosi bobongoli mitema na bino, bakoyeba bino ke bokokota lola na ba jeune na ba prière te, na ba délivrance te, na ba prophétie te, na ba bénédiction te, mais na bolingo. Bolingo ya komikaba. Alors Bible lobi awa po bayeba ke obongwama ozalaki mokufi libanda na nkolo Yesu, ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, ozwi bomoi po toyeba ke tu es passé de la mort à la vie. Tango za kolinga bandeko na yo kati na nkolo Yesu. Donc balingami, pona nini Bible ezali komonisa ke à chaque fois toza kolinga, toza vraiment komonisa ke toza ya nzambe, toza vraiment komonisa ke notre bongwama, toza vraiment komonisa ke notre zo demeurer kati na bomoi. Tu vois? Parce que Bible lobi ye oyo aza kolinga te aza koumela na kufa. Tu vois? Pona nini? C'est parce que bolingo oyo biso tosengeli komonisa eza bolingo oyo nzambe ye moko moto aza kotindikaka biso na yango. Tango nazali kosala likambo na kotindikama na nzambe, mutu oyo nasaleli ye likambo akomona nga te, akomona nzambe. Balingami, à chaque fois toza kolinga
na bolingo ya nzambe bato bakomona biso te bakomona nzambe parce que eloko oyo tokosala mpona bango akoloba non 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 soki ezalaki mutu anga asala yango te jamais mais ça c'est Dieu parce que molingami omoni lisungi oyo bato bapesaka na balabala par exemple lisungi oyo bato bapesaka na balabala bato baza kozela mbongo na balabala omona akozela ta mosu 100 francs 50 francs 200 francs 500 francs mingi ta mosusu 1000 francs tu vois alors ntango ozopesa moto 1000 francs akosala yango nini akosomba nango nini yo na motu na yo ozwa bano ntango nazopesa 1000 moto mosusu akopesa 1000 moto yo olie osunga moto mpo asungama non yo olobi kaka napesi ndambo nazozela moto mosusu aya kosunga wana bolingo non eza bolingo te tu vois soki olingi kosunga motu sunga mpenza moto azwa mbongo oyo ekokoka kosunga bomoi na ye azwa mbongo oyo ekokoka vraiment koede ye c'est ça donc balingami bible ezali koloba mpo bayeba ke tobongwami mpo bayeba ke tolongwe na kufa toke na bomoi eza bolingo eza bolingo etango tozali kopose acte wana na lisungi ya nzambe molingami bakomona yo te bakomona nzambe e bisika moto azali komona nzambe e moto wana akotikala lolenge moko te donc tozali kocontinue verset mosusu ezali koloba na biso nini na ntina toujours ya bolingo bibilia elobi na biso boye bomoi ya bolingo eza bomoi oyo ezali komonisa ete nga mpe nalingaka nzambe 1 Jean chapitre 4 verset 20 elobi na biso boye si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, balingami, tango tozali kolinga, ndeko nanga kati na nkolo Yesu, naza komonisa parla ke nga pe nalingaka Nzambe. Parce que okoki koloba te ke nalingi Nzambe, entre-temps, frère na yo kati na nkolo oza kolinga ye te. Donc, bomoi ya kolinga ndeko kati na nkolo eza bomoi oyo ozomonisa ke nga nalingaka Nzambe. Molingami, mutu oyo aza kolinga mutu aza pe mutu oyo atosaka mutu wana. Soki nga naza kolinga Nzambe, nga nakotosa Nzambe. E nakotosa Nzambe na makambo aza koloba na nga. Ba acte d'amour oyo nazopose naza koloba naza kosala yango nakotindikamaka na Nzambe. Donc nazotosa Nzambe na oyo Nzambe aza koloba na nga. E ndenge nazotosa Nzambe na oyo Nzambe aza koloba na nga, naza pe komonisa ke no Nzambe nalingaka yo parce que natosaka yo. C'est ça. Et Bible elobi soki toza kolinga bandeko na biso kati na nkolo Yesu eza preuve ya komonisa ke no tolingaka Nzambe. Balingami, ba verset nyonso tozali kotanga awa eza koloba bolingo ya bandeko kati na nkolo Yesu. Eza bolingo ya komilinga ya ndenge oza komilinga te, non. Eza bolingo ya komikaba. Donc ndeko na nga kati na nkolo Yesu
nasengeli kolinga ye na bolingo ya komikaba. Alors, Bibilia eza lisusu koloba na biso nini balingami. Bible eza lisusu koloba na biso nini na tina na bomoi ya bolingo. Bomoi ya bolingo. Bibilia elobi mutu oyo aza na bomoi ya bolingo aza pe ye oyo asosolaki Nzambe alinga ye. 1 Jean 4, 11 elobi, bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ça veut dire quoi? Mutu oyo akolinga ndeko na ye kati na nkolo Yesu aza mutu oyo akomprena bolingo ya Nzambe na bomoi na ye. Bible elobi soki Nzambe alinga biso boye, biso pe tosengeli kolingana biso pe bamosusu kati na nkolo Yesu. Alors, alinga biso ndenge nini? Alinga biso na ndenge ya kopesa nkolo Yesu akufa na ekulusu mpo na yo mpo na nga. Alors, nga na yo ndenge tobotama ya masumu tobunga na lifelo. Balingami, nga na yo soki toke lifelo, Nzamba aza Nzambe akotikala pe Nzamba aza na problème moko ata moke te. Donc, nga na yo na lifelo eza nango normal parce que moto ya masumu abongi na lifelo. Mais Nzambe na mawa pe bolingo na ye alobi non, nalingi te okota lifelo. Nkolo Yesu yeyo ndima ye okokota na bomoi na bolingo na ye. Alors Bible lobi Nzamba lingi biso na modele wana ndenge nini tokozanga kolingana biso pe bamosusu. Alors 1 Jean chapitre 4 verset 10 elobi na biso nini? Et cet amour consiste non pas que cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, bolingo ya Nzambe eza ete nga na yo tolinga ye yende alinga biso pe apesa nkolo Yesu akufa na ekulusu mpo na yo na nga oyo na bonga na lifelo, nga oyo na bonga na liwa. Nzambe nasengaki kutu ata ye te ke ono Nzambe ya kosunga nga nakufa te nakota lifelo te. Non, nasenga te. Nzambe na bonzambe na ye apesi nkolo Yesu mpo na yo, apesi nkolo Yesu mpo na nga. Donc balingami, bomoi ya kolinga eza bomoi oyo eza komonisa keno nga na comprena bolingo ya Nzambe na bomoi na ngai. Alors molingami, naza na besoin tokoka kosukisa na pratique na tina na likambo ya bolingo. Alors, Galates chapitre 6 verset 10 elobi nini? Ainsi donc, pratique des biens. Ouais. Alors, Biblia ezali kosenga na biso nini na Galates 6:10 tosala bolamu na bato nyonso, mais tolekisa bolamu na bandeko na biso kati na kondima.
Donc molingami nakanisi nasi na lobaki na biso objectif ya maloba oyo tozali ko partager na biso na bino eza te que tokoma obligatoirement lingomba moko. Non. Toza na besoin bisiko za na lingombe epai kani ozali nde okoka kotia maloba oyo na misala. Nzinga nzinga epai kani ozali tia maloba oyo na misala. Soki na musala epai kani ozali, soki na wenze epai kani ozali, soki na bipai kani, soki epai nini bisiko ozali nde okoka kotia maloba oyo na misala. Alors, likambo nini osengeli kosala? Likambo ya liboso molingami oyo osengeli kosala, luka koyeba ba sœur na ba frère oyo babongwama penza kati na solo. Oyo bazalaka kaka dans l'église te. Oyo bakendaka kaka église te. Bozana une église, oui. Akendaka église, oui. Aselaka nzambe, oui. Mais tala bomo inaye, est-ce que abongwama penza kati na solo? Ye oyo abongwama kati na solo, 2 Corinthiens 5:17 ezali koloba, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ndeko wana oyo abongwami kati na solo, loka molingami opposé ba acte d'amour na bomoi na ye. Ndenge nini toyebaki koloba boye, bolingo eza kopesa ya mutuya. Tango nga nazali koloba na yo, oza koyoka nga. Inaza na kondima ke molimo na nzambe aza kozanga te koloba ke non, oyebi frère sœur, oyebi sœur tel. Oui, aza penza ya ngai. Etango nzambe azali kolakisa yo frère wana, azali kolakisa yo sœur wana. Oui, na kati na yo comprendre directement que oui, frère wana vraiment elateli na ye kaka mikolo nyonso elamba wana changeaka te. Donc nasengeli kopesa ye elamba. Elamba na kopesa ye eza penza oyo nga nasepelaka na yango oyo nga nalingaka. Yango nde na kopesa. Donc balingami to passer na acte. Luka frère na yo oyo abongoma kati na solo, luka sœur na yo oyo abongoma kati na solo, pose acte wana. Molingami, oyebi ndeko na yo songolo, oyebi frère na yo songolo, abongoma, aza dans les besoins. Ça les moi surprise, moi enveloppe moko boye, ya bien pesa, opesi na ye. Ayebi na ye te, asengi yo te, parce que balingami, ba acte d'amour, eza oyo nzambe aza koloba na biso kosala. Mutu te, frère na nga te akosenga nga ke ono, bokabela nga elamba, nazangi elamba te. Frère na nga te akoloba te ono, nazangi bobokala mbongo te. Nzambe asengeli koloba na yo, bosenga ya frère na yo. Nzambe nde asengeli kofungula yo misu. Donc balingami, ndenge tozali, moko na moko azali déjà ko identifier frère oyo akosala surprise na eloko moko ya mutuya ya kopesa. Oui, molingami, nini okoki kosala po na tina na ye? Nini okoki vraiment kosala po bomoi na ye vraiment ekoka penza ko changer? Balingami, acte ya bolingo eza eloko moko soki na pose acte wana nzamba monanaka. Etango nzamba monanaka bomoi ya mutu wana etikaka lolenge moko ti. Balingami, kokaba oyo ya mwa 10 000, mwa 5 000, mwa ekosala nini ndeko na yo? Esala moko te. Biblia lobi sala bolamu na bato nyonso. Mais lekisa bolamu na bandeko na yo kati na kondima. Donc balingami, nazala kondima ke bozali ko yokanga pe bozali kolanda ndenge nazali koloba na bino, inakanisi tokozwa ba témoignage na tina
na likambo oyo ya bolingo. Alors, nako proposer bino ngape naza na besoin ya poser acte ya bolingo epai na bino. C'est ça. Bandeko nyonso oyo basi s'abonner. Alors, bakoka kotinda numéro na bango ya M-Pesa na commentaire, tinda numéro na ya M-Pesa, le 25, le 26, le 27, okozwa mwa surprise na yo. Ezali 40 numéro pamba. 40 numéro pamba, nde naza nango bosenga. Soki okomi 41, okoyi na yo. Soki okomi 42, okoyi na yo. Donc, bandeko nyonso oyo basi s'abonner na ba commentaire, botinda numéro ya M-Pesa, le 26, le 27, le 28, okomona na M-Pesa na yo, moi quelque chose kuna. Donc, balingami, nzambe, apambola bino, et à la prochaine.